Zéro kuluna ndobo. Tope ndobo zéro kuluna. Ministère intérieur bakangio. Batio na disposition ya justice. Yo pe ozala condamné à mort. Peut otinda yo na ngenga. Pona kozala exécuté. Bola kisabango. Tolobi opération zéro kuluna ndobo. Tope ndobo zéro kuluna. Ministère intérieur bakangio. Batio na disposition ya justice. Et justice et ali justice militaire et justice civile. Nande bomoni ba policier bakangi bino grâce à opération Ndobo et biso justice de Zubino na cadre opération zéro kuluna. Oba blague ezalaki liboso bakangi bino bo négocier na ba souciade ba bimisi bino blague wana esali nini esili. Blague ezalaki bakangi bino batie bino na bakasho ya ba parquet awa na Kinshasa blague wana esali nini esili. Yo pe ozala condamné à mort peut otinda yo na ngenga. Pona kozala exécuté. Tokolanda bakuluna ti na ba toilette na bango. Tozoka na ti wapi? Ba toilette. Tokolanda bino ti na ba toilette, tokobimisa bino na se ya ba wese. Na se ya ba wapi? Tokobimisa bino na kati kuna pe toko exécuter peine de mort. Alors, bosambela nzambe to banda siko kokende to tika bino na aéroport boloba au revoir Kinshasa. Osala nini? Au revoir. Boloba bye bye Kinshasa, bye bye na ba famille na bino. Bilongo ba omona awa ba komona kango lisusu. Lisusu te. Peine de mort na loi na biso ezalaka soit na fusillade soit pendaison. Ozoyoka ngai tango oza okomi inutile na société, il faut société bannir yo. Toyokani oyo eza troisième vague. Toali lelo dimanche 5 janvier 2025. Troisième vague ya bakuluna oyo bazokende kozala exécuté. Et tokotinda bango wapi na angenga. Allez, botia bango na mituka bakende. 24, 23, bokotsa bango na ba mituka tokende. Allez, vous ça la prière, Mbangu, monsieur. Mbangu, vous vendez déjà au Sambela. Vous qui n'est pas dans exécution. Allez, vous vendez aussi un pardon, Mbangu. Vous avez un pardon. Vous avez un bolimbisi, na batonyo so bosala mabe. Maman oyo bo viola.
bazo exécuter peine de mort. Boyeba que bozonga lisusu. Lingi lisusu koyoka bakuluna te. Population elembi passe. Tata mokonzi ya mboka Fachi Beton alingi kimia. Mama première ministre alingi kimia. Na boende meeting de pesa melaki biso en tant que ministre de la justice pour lutter contre la criminalité urbaine. Boyeba été nautaki ko actualiser circulaire aux ali ko lever moratoire et à peine de mort et exécution à peine de mort na mboka na biso. Aux ali kuluna ba condamné yo na peine de mort. Boyeba été ba ko exécuter yo. Sans qui ba kangi yo kuluna batio na disposition ya justice yeba été ba ko exécuter yo. Ezali troisième vague ya bakuluna oyo tozotinda na ba prison ya haute sécurité. Pour être peine de mort ezala exécuté. Tata mama yaya soko zali na mwana oza na leki bobatela ye na ndako mwana kindaka kelasi lelo yo grâce à président de la République enseignement primaire de base ekomi ya ofele nani bamata nano avion te ozomata avion ya ofele pe avion na bokomataka yango lisusu te. bakende bazonga te opération eza ya malamu baboma bango bazonga te. Bana bazoka mate bayoka basalaka katika bakende station ministre bakende ila banyokola biso bakende baboyi koluka lokola biso Lumumba na biso ye wana asauve biso biso ba jeune tozokemba bazobotwa biso ba moto bazoyiba opération zéro kuluna olingi bwekimia ezala tonyoka botambola bakati god otambola basali
Charles. Charles.